détourné mbongo ya bajon ya office de route ya République démocratique du Congo. Eh, mais c'est le DG Ozanga Mawabondi Melangai. Le lot tension na République démocratique du Congo. Ba ville nyonso ezalaki ya koningana. Ona Boma, o Matadi, o Kinshasa. Ba agent ya office de route balobi DG Kikangala na yo ekoki ya kokangabisaka okende. Mbongo na bango eza wapi, mbongo na bango eza wapi. Bajon bazali ko réclamer, bazali ko lela. Bana moyeba tanga ezali te, bandaku moyeba foot ezali te. Mbongo bolakaki bango augmentation ya salaire ti lelo mona na kate. Salaire lingabi maboye, balesa bango salaire kaka ya kala, salaire kaka ya kala. Nzoka mesele déjà maintenant système akulukumba. Alekelo nenga sima. Alobi tente bango bazwa wana te, ko bazwa salaire na bango système ya kala. Makambo ezali ko pesa mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kanda yangoyo. Facha zali na posa ko bomsa mboka. Mais ba DG nde bazo bebisa image ya mokonza mboka. Bajo yo office de route. Balobi lelo tokoyoka te, lelo tokoyoka te. Awa na Kinshasa batondisi bapine ba bureau pelekenze mutakokota te, mutakobima te. E bongo na Matadi ye ngaye bajo balobi boye. Mais c'est le DG ngonga na yo ekoki baza na poste explication te. Mbongo na bango yo pekanga bisaka na yo okende tolongwe Matadi tokoti na Boma. Oye la kisike ba agent ya office de route bazali na rage, bazali na kanda ya kosakana te. Ba agent sokomoni ba pelisi ba moto boeza po ba siliki bazo militer. Il y a des documents qui sont en train de circuler ici en interne. Ba documents nezo bake augmentation moko esalemaki et que mbongo wana eza déjà affecté. Mais il se fait que ba agent ba recevoir yangote au paiement et l'équipe déjà dans certaines provinces, mais paiement ne l'équipe kaka salaire akala. Alors Jean Basili qui batomboki bazo revendiquer que mbongo na bango wana emonana. Salaire nanga ba yebsenga ba opesa nga salaire, il fallait salaire wana 1 million na mona yango. Mais tant na mona yango te na osandeni. Na ko silika, yango la siliki, na bundite, na fingi mutute, na déclarer tout nanga. Mais c'est le DG. Tout à fait rabat. Ndenge boyokanaki et après démissionner. Popo, il y a normalité. Ata fatia d'accord na hotel. Et nini. Natuni, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, pourquoi Koki collecte sa communication sur le prix réel des actes de la justice? Ah bon? Mais, papa, namona mkolomoko avocat na ngai bafundinga faussement na moto. Ba condamné nga presque. Ngani kamona yebina mutu na makolote ba komeninga sommation pona futa mutu na $1000. Na bibo na ke dosa opposition. Na kutuna avocat combien il faut $200. Nous bien ça na ça avocat boy. Bon on reçoit l'opposition. Na ke na tribunal de paix d'Injili. Na ko tukuna bi vieux fundo to lukala bisata mo $30 avocat siliki. Oh. Oh mais yo comment ça makabana place mais papa na nga un document administratif ya kolobake na ça l'opposition na décision na yebi ngona mutu na makolote bongo na futa $200 sukwa nsanya ko futa mkoloni si bakoteka na boloko de kama condamné mais on a pour avocat yo kate to komi kuna si bango pe bato wana ba yebi prix na ngote ba magistrat na ba yebi prix na ngote to bato bazoteka bazo négocier kaka prix na ngo yebanite ko funda mutu de la combien pour na loje mkola na funda mutu na $100. Et de la combien? Confunda votre marqué moto. Pour la plainte de Likambo ezangiti na te mappé. Et tant va mapper to que na ko binise ka Emmanuel Ndekongwana na ngana Likambo zanga tina te ba $500. To pesa na magistrat to monisika to futa na compte te. Au pesa na maboko. Et kasi na 5 au pesa. Après que les magistrats congolais on doit les décourager de vivre en dehors de son salaire. Parce que le magistrat congolais en général, hein, pas tout le monde, hein, est-ce que vraiment ça va qui parle? Parce que s'il y a des dossiers, bon on conseille là, n'est pas tout la justice na biso, tant aux autres funda moto, avant à tort, aux na magistrat côté moko, tabake no kangaye. Dès que bayebi que c'est lui le fautif, ba combien ami na ye, yo comme gênant. Parce que yo donne la raison, on peut faire ngolo côté, ou à donne tort. Donc, nous connaissons nous voyons. Alors, mais toujours nga motema to bongisa mboka to loba na munoko ndengi de pesa nani ateki cimetière ya Gombe makambu to bandeko boya depuis époque ya papa Cessé tina ba onyo so bakotaki pona kosala prédation ya biloko ya l'état
pe mokolo lelo Kinshasa ezali kokende kaka na kose dégrader donc ande makambo ya soni ezali continuer kosalama nani ateki cimetière ya Gombe alors que André Kimbuta na époque azalaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa bakangaka cimetière oyo peti mokolo ya lelo nanu ba désinfecter yango te kasi cimetière ya Gombe continuaka kokunda bibembe moko likolo ya mosusu na système ya chaboe c'est-à-dire mutu basi bakundaki kala bayeba matiki kaka batie kavo mosusu likolo bakundi mutu mosusu ezali makambo ya soni bayebisi biso te autorisation bazwaka na hôtel de ville mpe baoyo basalaka awa na cimetière bazali na eloko ya kosala te okanisi esili tete Ngobila ayoki bongo asepeli te libanda ya cimetière esika parking ezalaka Ngobila atekeli yango bagreke makambo ya soni kokamwa esika oyo boyebi yango balamu na ntango ya matanga ya Etienne Tshisekedi balingaka bakunda ye awa kasi Ngobila atekeli yango bagreke ezali libanda ya cimetière kasi batekeli bango po bayaka kokunda bato na bango Kinshasa yango toyaki yango Kinshasa yango tolelaka butu moi ebonga tala makambo tozali kokutana nango pasi mpe mawa liboso ya cimetière bateki bakonzi oyo tokanisaki le peuple d'abord ekosala eloko nzoka nde esali eloko te rezo ya bato ya mafia batondi na Kinshasa awa bitekateka balingi komona espace vert te papa Ngobila awa esi etekami toloba kaka faci beto to bato ya Kabila bazali kokontinue kotya bakale Santo Thomas Bukamona Buka Kwikila oyo azali na Kinshasa tokoyeba ndenge dossier oyo kosuka teyo. Voilà. Au comité na siko, qu'est-ce qui se passe? Wana bapaya batekeli bango espace qui a parking ozomona ndenge bazo mesurer bazu bapesi mbongo combien et puis ezokota na poche nani bande konangai. Au Congo, même ce qu'on ne vend pas, on vend. Il y a une loi qui réglemente makambo ya cimetière. Au cours de mon premier mandat, paix à son âme, mon collègue Charlotte Massiala, bon repos, ma collègue Nanga Ndombas Ados, parce qu'il n'a pas été réélu, éviter ce gaz au bout, on appelle le roi battu. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village de Mbili, elle commandantait le maréchal Nkongo. Oyo bande uta bandaki ndembe. Ça t'a 4 ans. 4 ans. Ça 5 ans. Ah ouais, nous avons 4 ans. Dès que je monte, ils ont ma caméra. Vous avez la télé bandée. Presque 4 ans. Mais si vous avez Moussa là, il y a nous savons il y a posé la cabane. Moussa le nous savons sa cabane. Que je suis en train de travailler dans la maison de chef de l'État. Vision de yango ya matiti na kati ya gari. Boye. Hein? Vision de yango ya ne bandi bo 4 ans. C'est ça vraiment la vision de Patrick Atamouane. Président Félix, c'est ça vraiment la vision. Comment est-ce que l'individu de Martin Lukusa peut manipuler moi comme donc c'est que Kibota Mobimbeko souffrir au détriment d'un individu. Mais c'est pas quand même sérieux. C'est pas quand même sérieux. Martin Lukusa, donc dans le banenye nini
lukusa ata kutu mutemango ata kutu diabuluye moko à un certain moment yoka kamawa ata diabuluye moko ayoka kamawa mais lukusa yango mutema nini ozalango vraiment lukusa mutema ozanango za mutema nini parce qu'on se pose des questions ici que la souffrance persiste naza na kati ya gare mwana mboka kiti na gare mpo namonaki na bareseau sociaux bato baleki mingi bazokosa lokuta makambo eza solo te bafuti bajon na tra basali patati patata boye eloko te esalemi mais moment na ye baémission nyonso bomona na traversé awa je suis à l'intérieur mais eza soni bune moko botali je pense bomona oyo ça vraiment donc nyonso to bozomona kuna babisiki eza baisine oyo nani moyebi ya lukusa chokovar wana Déjà matin lukusa ya onatra chokovar wana déjà onatra oyo asi ya luwese yango awa kutu naza boye azopesa yango bato hôpital ashi bato nyonso balandi ya chaîne na biso YouTube MBKC TV mwana mboka Congo lokola boyebi ke nazalaka wa bino oyo apesaka bino bainformation eza vrai pe réel nalakaki bino ke nakokende koluka information concernant likambo ya baagent na trappe awa toza kutu nde place yango je pense que na nsima kuna bozomona batran yango eza bozomona donc je suis vraiment sur les liés bato nyonso bomoni awa baza baagent na trappe basi ya baagent na baagent bango moko baza sur terrain naza na mingi ya koloba te maintenant naposa bino boyoka message oyo bazopesa mokonzi ya mboka mpe na mama Mark na mama Denise maloba eza na ngambo na bango na bandi na mama message nozopesa likambo nga na kambo esango etangolike bapia biso mbango ya garanti $1000 biso awa mutu moko te azwa $1000 ya lukusa martin ke bozwa kolongwa boke kofutela biso mpona biso ngai sito ngai nayebi $1000 ya garanti wana te biso nyonso awa tozwa mbongo wana te apesa mutu eloko moko te yango nasengi na mama na biso koko na biso ya na biso na ngisi oyo tokokende wapi na bana tokokende wapi na bana tana ane moko oyo bato babandi janvier oyo tokoti juin tozilaka salaire moko ya mois de janvier nasala nini nasala ya mai kompani nini etambola modele boye toza esi okende ke onatra aza parpe aza na bandako oyo bakanga basalaka te mpona biso apia biso ndako tokende kovanda mpo sikala bongo awa tokende pai moko te ekoya eya. Merci beaucoup. Nabanzi ke boyoki oyo koya eya ngai moko mpe mwana mboka naza nsima na bango on est là c'est pour le peuple makambo ya kofaire souffrir kondokola bato nde tosolinga yango te bomoni mpe mata mama afandi na kiti awa donc awumeli na onatra aza na bashok ya mosala oyo mais eza makambo ya pasi mpe mawa soki gouvernement congolais azokoka pasi mpe baresponsabilité nini kongo eza papa kongo eza mama moboti asimaka responsabilité na ntango omoni ke faiblesse ezali donc eza makambo ya pasi nde bomoni totelemi awa esengo moko te ezali président Félix. J'insiste, je réinsiste. Il est grand temps. Aujourd'hui que consolidons les acquis. On va consolider quoi? La souffrance, la misère, la pauvreté. Bazola la libanda, banda kuyabanka. On a trana banda, bajan va souffrir. On a trana mot, mais bajan va mot. Nous allons consolider quoi? Dans le régime, il y a président Félix. Vous avez dit de consolider les acquis. Quels sont les acquis que les agents de Onatra vont consolider à ce stade ici? La souffrance persiste, la pauvreté persiste. Banikanda, ça fait la honte. Bato bazo bima, bazo cause à chef de l'État. Bazo disait que nous loukou sazo salamoussala malamu. Je vous dis, non, je vous dis président, déjà l'okuta loukou ça ne fait rien. Na Onatra loukou ça n'a rien fait. Le contraire, appelle ici ma attention, a comme ici ma AVC. À quoi ici Bakufi na mandat ya lukusa un incompétent mutoye ka kotela bisika banyi no natra kota toko koya munene koya libo munene
J'assume ce que je suis en train de dire. Ça fait mal. Ce sont nos mamans, ce sont nos papas. On n'a pas pris ce pouvoir. 37 ans de lutte. On n'a pas eu ce pouvoir de lutte pour que nos mamans en train de souffrir comme ça. On n'a rien consolidé, chef de l'État. Je vous dis, il n'y a rien consolidé au niveau national. Consolider quoi? La pauvreté, la misère, la souffrance. Ça fait vraiment la honte. Donc, ils ont son chef de l'État impliqué vous dans cette affaire. On ne sait pas quoi vous dire. Mikane tambole. Et qu'elles ont dit, Luku Sazo Wangana. Si vous bino bateau bobimaka, bateau yo, bayake pas Luku Sapesa, $50, $100, babima, baba na kobebi ces images, ya bajon na traque non, Luku Sapesa babombo. Chef de l'État, Louvou Nabao, Lokuta, et ça Lokuta, rien du tout. Donc je vous dis que rien du tout s'est passé ici. Donc impliquez-vous dans cette affaire. Donc Malouba, beaucoup yoka du sous agent on a tra. À vous expliquer, ça fait vraiment très mal. Merci journaliste. Et là où on a déposé l'émission au moment où mes conservateurs et les chefs de l'État ils ont déjà zoto samu jambuka. Yami bali to fandi awa pona ba impema. To yaki kufanda awa likamoya rumuli sala iza pona impema. Afuta biso te baba babo biso bana na bana. Nengo zumura biso ko nous sommes des familles. Bana ba bébé ba yaya ba bazalia ba ko. Ari ko ke sala kwa to e kufanda.